na place au vendre. Pourquoi mon pote na moi sotia au centre. Donc eza motema mabe na ba bikota koto bazokendo kota ya mutu. C'est-à-dire quoi? Kasi nengo lo bakenda kosimba ba gris po basa makambo. Bazwaka ba poudre po basa poto balingaka bango. Nango eza ba ranking moso olandi yango bien ezaka omona soit mwasi. Mais la bombe la télévision va bimisser l'homme. Va bimisser l'homme. Soit mwasi to mutu mo ya boaka ye pa komo boaka e. Ababilo mwa bongo ilo to wela itaka mbongo na basi. Ababilo mwa bongo ilo to wela itaka mbongo na basi. Tukuyuka sango. Tuyuka ni sango ya lelo mubali ya ye njinjiye. Afimiko zalama yele na la vie ya lelo yodi yuyu para fifiye oh di yuyu para fifiye oh die, il n'y a pas de son métier, yoka die. Ababilo mwa bongo ilo to wela itaka mbongo na basi. Ababilo mwa bongo ilo to wela itaka mbongo na basi. Kasi nengo lo bakenda kosimba ba gris po basa makambo. Bazwaka ba poudre po basa poto balingaka bango. Pona mbongo nanga. Rabi unetulanga. Mukolo Yesu wakozonga na tingina zanga lola teo mukolo basantu bakumata soki na ganye mukiri yo ata nazali kukoyisa bato kasi bati mabonda te nazali musale zero ngai moku na kolona ikole ibota mbuma na prefere na bukanga moku na mudidi pasi elekinga ya bana kudia ya bana. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. L'avantage de la spiritualité, que la spiritualité est donc qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo api bambo na ngapie ya ona préféré na sala ngavio toyebiki accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo. Moi na londe maman Gisnovit a meme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te. Moi na Londres a lobby solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami pona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Merci de nous faire confiance. C'est dans les comptes émission Rabino Planète des acteurs où est ça la Rabino et puis ça Rabino moyen il y a autant d'informations concernant l'artiste à théâtre et puis à cinéma. Les lots parlant du principal animatrice et émission Planète des acteurs. Là vraiment je pense que pour moi na banyon déjà moi muki à Koseka. Il y a retrouver Mino et Belé. Merci de vous abonner massivement à la chaîne émission Nouvelle Tendance Télévision. Juste en compte car il y a opé ça d'informations artistes et comédiens spécial Planète des acteurs. Les lots pour le bakito bengaye
moi, au fait, je tiens toujours compte dans ma commentaire. Tant que je bien la biso, on a raté tata à la roi, puis donc par rapport à pour l'envoyer. Toute cette information, je remercie ma grand partenaire Nanga et Tchèque de Luketa. Je vois également Nanangabe, maman surprise, Nanangabe, maman surprise, était une de ma copine. Moninga génération Nanga, pourquoi pas René Kabassé et des Je suis avec l'artiste Mokwata. Ça va, bonjour. Bonjour, ça va un peu. Un peu pourquoi? Un peu de confinement. Au confinement, on va confirmer, ça va travailler dans ma vie. Oui, toujours travailler dans des tu travailles à côté, tu travailles dans des mots, Batamaka. En tout cas, il y a un mode, comment on dit, mode scénique. Aux anaténies, il y a Moussala parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, Fallon, Azalra jeune, Azalra coco, Azalra papa et tout. Mais comme tu t'habilles tellement bien, Azalra nos garçons fashion, on boit à Pesli, mais au décidé, Marambaro s'est déguisé pourquoi? Oh, isa rôle nzamba tinda na muki. Isa kwa nzeta manga, uko bate nzeta manga koma nzeta dame. Non. Ndenge nzamba pesa nga musana nga bite yo musana oza kaka. Oza papa. Koto yo za mama, koto bando za mwana. Donc na mutu na samukile azana rôle nayi. Tozong la mamba rôle wana. Tiens, long parcours, autant de battements, il n'y aura pas de découvrir au Qatar, comme il a succès. Mais à l'époque, il y a ce courage, il y a eu donc tu as tellement un grand parcours, au battement, il y a peut-être qu'il y aura un bateau pour découvrir plus de bagages de l'eau. Mais pourquoi suspense après ma pourquoi tu as Lisbonne? Oui, suspense après Minjoto wea wala kukota andisi boy. Di omoni Minjoto wea wala zaki mingi na ba système ya ba théâtre en ba salle. Ya mwana mwe ba théâtre vraiment vrai sens du mot. Ouais. Sikoyo tangu to sali nde a die sans souci. A die sans souci tangu akufaka tangu to sali chien wana. Eloko na salaka wana. Na nzembo. Avec a die sans souci. Te na yimbaka, ngana yimbaka. Baka uta déjà na parti nini? Parti? Bon, na yimbaka parti mo. Amini yedila ludu mama minya. Amini yedila matondu wele minya. Mama wele. Okay. Mama minya. Ngam na yimbaka kitoko weka batu nyo. Voilà, c'est alors que Phénomène est sobé à Zoakio au travers vocal Wano Salaki. Parce que lui aussi, il était parmi les gens au Bayema Kinzembo. Oui, oui. Ok, d'accord. Alors, on a intégré l'Isboy au Tolo Balelo. On a bandi Bakalki, 10 ou 11 ans. 12 ans. 12 ans déjà. Oui. Alors, fidélité à 12 ans en étant jeune et puis ma talent est Zali parce que tu vas découvrir le talent du jour au lendemain. Fidélité au Waneza parce que tu te sens bien, parce que au Banga au Sala groupe. Non, même pas au Banga au Sala groupe. L'Isboy est quoi parler dans la phénomène est sobé. Phénomène à TV. Phénomène à V. Donc V n'a pas parlé. Baza ba ve to banoza na bango baba na mo bazaki se ba mikolo ba beta bale siko bino uzo simbela ka bango bilamba to landi ballon musika so ba donc bango wana donc ni TV ni makambo kuto ya théâtre donc parler penza. OK boulot nde kaka to respecter boulot na biso eza ko pona ki ve na ki petit mais eza boulot to pesa respect na musala yango to zala ka. Mais ce que na baton na nyonso na list boy oui boza on s'est démarqué pénaliste boy mais Makambo Mukwata pesa cette fois-là ils a un tout petit peu différent par rapport à list boy ils a dit à Nini na list boy moi m'ke tout moi pour nzonzi na moni tu te déchaînes vraiment non na list boy toza na ba espace okozwa 4 tableaux yo moko te toza ke belé en plus toza ba gag te toza ka ba série télévisée oui siko ezaka na temps ko sa tableau moko. Mais tu peux savoir les meilleurs points na bagage ana pa ko ma obenga yo ya ko sala biso ya sala biso ba mona nga na list boy ba mona nga na ndako na biso te list ouais ba mona nga na list boy parmi des groupes où ils aura vraiment na structure moi ya osaranaté organisation ya osaranaté preuve année que ceux qui vont tourner la télévision arombo pesa biso image bo sala la on en répétition mais changement on a ya nzonzinga ça plus improvisation et que na list boy ils aura avant il y a retourné quoi que ce soit. J'ai dit déjà, mardi déjà, il faut répéter ma partie. Donc comment tu fais pour improviser Marambo de Belé au moment où on a Lisboa et la répétition est la mère de la science? Casse.
nazwa ngo na lisi boy ta on a répété que belé wana na lisi boy ta on a trouvé qu'on a improvisation na za limité te wana ba no sanza kaka pour ni na répétaka Pourquoi tu as aujourd'hui trop sollicité na niveau ya moment pas ba collègue ni na banjonzing et ça la moi moké des équilibres tena na groupe na yo ya Kenya même pas puisque tu répètes mardi tournage mercredi et sili donc ba jour etikali na muto benga ndenga li on a fait la permission na président non même pas oh bino kuna moni date ya nini non c'est que ça moins pourcentage ya ça non oh ben qu'est-ce que moi na TV lo ba tant que maka ko longo comme yo to no pesa ba pourcentage na pesa ki ba longo ngamba c'est phénomène pena na niveau na wana nga ko ke na ka place na kenda ka paya la 10% ça non non il y a même pas le sens jamais à cause ça la honte. Voilà, merci beaucoup. Azara déjà patron. Il a fait ça. Il est patron. Oh, ça patron pour foutre. Ah, yo foutre mana. Ah, on a patron dans un phénomène. Mais patron, yo ça patron sous. Oh. Et na tout ni kapo bazara dia patron. Azara patron pour yem ta foutre ngai. Na ko benga. Yo la liste boy chaque mois. Au point ni afuna foutre ma chaque fin du mois la liste boy. OK. Dans ce que théâtre et foutre na par rapport à ndebo. Eh, foutaka eza mukie. Nombre bateau ba groupe et foutaka toza muke mais ba groupe eze belé to teka lisi boy foutaka ba groupe e cause 2 ou 4 groupes et foutaka mais ta niveau ba groupe toza na Congo c'est ka 2 groupes ezo fouta au moins teze lokote. Alors malgré ba ko fouta lorsqu'on juge artiste président ya ba groupe et ba monde ba se retrouvaka bino ba acteur bo se retrouver te yo ko lo bani na phrase wana parce que ya bino pe to mona ka phénomène ba kwenda vutuka ya mona bossa na vie na ba bon séjour bon retour tout ça bino yo réaction de cause anine par rapport à ça. Bon réaction na ngai cause la exactement ba mo pe on est ko kate ya OK ba kwenda te so ke koki na okende na ngai eza makambo nzambe moni ba phénomène te bazaka na ba kama mangwao ba mangwao pe banda sala ba jeu bango ba sala ya okenda ka kozonga ka lelo pe za bango ba okende ba ozonga lobi pe koma mukwata mo pe ba koma okenda donc makambo to eza na oka temps ba ko forcer te oya forcer bo ke ça crash. Alors au coup confirmer biso lelo ke théâtre na kata théâtre parmi na théâtre parmi acteur Bolingo Ezali. Oui, Bolingo Ezali. Oh. Bolingo Ezali, motema mabe pezali. Donc place bato baza mabe na malamu. Bolingo Ezali mozo douter. Te oui, Bolingo Ezali na bato balingi yo. Mabe pezali na bato balinga kote. Bien na bato ba sa mabe. Tu as été reçu facilement dans le monde d'Anzonzing. Oui. Bah oui, non, on a confiance dans vous. Vous comprenez oui, non. Oui, on est tout bon. À l'inglet te m'a oui pour ça place na caméra il bosse na viso. Non, oui, nataki bienvenue pena na monde wana pas tant premier Nzonzing na sala ki edaki ya ibakata ya sera Nicole. Benganga tuzaka na vedadi ya utakotika biso ba bibui na temps wana pena na ba série CPL ça. Wana pena no makambu ya panza. On a monté mon abe côté. Te monter mabe banda sera ya ba Nzonzing ya ba major bisadi et c'est bandi. Donc na bazaka pena les bienvenus, bazaka na bien, makambu tout bien. Parce qu'on a acteur ni les arrations au show, tu te sens vraiment à l'aise. Vie de loin, phénomène sauvé. Et oui, phénomène parce que mais dans Nzonzing phénomène la salle vraiment Nzonzing, moi je parle du côté de Nzonzing. Oui. Na Santa Calais naza na Aïda. Vie de loin. D'accord. Aïda il y a même pas une année. Aïda. Aïda vous pesi makamuna il est trop bas et le bas makamu mais il va monter. Tout ça il y a des aïeux bien pas même une. Vraiment. Continuons. Aïda ba vetito ba mbata sala donc ba mama Aïda ba c'est belé on a sentation na bango dans sa calèse. Na ba tonton OK plus ta génération quand il y a papa Tito. Ou balianza na lo ba c'est belé mais oh ngana o mona ke balianza ba mobikisi ba samba manyoko fruit ba Peter Kili donc na santara lève na ba on a scène et arrive à PR moko aux en scène comme ça là et que Mutumoro a zolinga faire chuter ça arrive oui ça arrive nandeni ça quoi on comprend de boza pena au pesi mais on ba grand au betelo mo boé a étouffé en c'est-à-dire quoi
opesi neti idée yo mukwata te idée te ne boa sur scène opesi likambo mo boye fola ya mbati li ezaka jeu d'ensemble soko beti ngape na beti omoni bene obeti pa omoni bene loko na beti o ata muto ayebi te aoyambango bo santi bena alongwe na likambo na yo akene likambo musuka pa alongwa eloko yo beti ezalaka. Et c'est dû à pourquoi comme ça? Parce que jalousie balobako baptême bamsu balobaka soit bozaka na ba relation bien te. Oh, moi peut ça boa binemi na scène comme bo ça bo jouer na azoko boma babiloko yo zo bimisa. Da azoko aotia okate na scène. Ezalaka na yebite soko yebiango. Oza sur scène mais bo jouer mutu moko aotia okate na scène. To sala ngo biso nyonso mais. Ko sala no. To na sala na roboya te na sala. Ne to sala na. Vérité beaucoup. Vérité. Nana pas nani. Après ça yo oboyango. Bon, nezaka mingi na rap woni oui, na ba rap na biso. Na ba film té. C'est pas possible. Na ba rap ne ba nouveau ba yaka. Mo po moni nouveau mo boye bozana même esprit ba ton moko moni ya pe na makambuko. Allez, il faut ni attaquer malé. Yo ça non vérité. Tu ezalaka eza monde de théâtre ata na bale ezalaka bongo ata na musique. Art eza bongo art eza kisango te o notre pays aussi non. Eza bena donc eza wenge. Il y a moi qui s'y paie par rapport à tournage que nous avons banda faut ça non moins systématique au kangara ndeko ndenge zala. Nga na ndima kisi te. Na théâtre kisi osa na wen. C'est kisi mais bato nyonso babima déjà toyokaka ko bazwa kisi tomona pe bato basala eloko malonga te tomona kaka banigéria balekaka biso mais bango bazwa bakisi baivoirien balekaka biso kisi yango yani. Mais bino gouvernement de soutenir mais côté travail bosser dur tozo bosser dire makasi mais tozo gagner eza muke par rapport bino bokena bakinga kati bino boza bokom ba véhiculer bino tout no banda bino tout biso tout to véhiculer te bato ba véhiculer baza muke toze belé ba comédien zinga we naza carte ko kekinga kati ngo ba nso kekinga kati ale mama Olivia zibo mengo nyonso ya zaki na ngwa pesi no ba théâtre non izaka ka akanisa biso te boli ata mwa soso bozo ata mwa lokola Thompson bozo ata mutu ya piodi yango wani za bongo mais azwaka teke ale bozo ba diamant bozo bobongo mabe. Alors, comment mukwate uta? Komba mukwata mtapesa ngango ve pekosi. Bano sana batakinga kala na miwana bana. Ayo kuza makasi mama yemba. Oui. OK. Yem tapesa ngango. Ça biso plaisir. Quand on s'est pelé ça bande ko na so bota biso lelo. Atala ki na scène mo obeti gauche droite au sangi c'est biso bande mo mukwata yebisanga linga otumba batumi tout quoi. René Kabasele de Bruxelles, son excellence, mais c'est l'honorable joyeux anniversaire en avance. Donc, tu étais encore une fois ma copine. Puis c'est la mode il y a une maman surprise, Nana Ngabe, pourquoi pas à checker de Luketa. Alors, on est avec toi. Ça a ce plaisir, moi, je suis lourd. Oui, Nana, tu as au fait. Ah, papa, moi, je suis à Naïka. Quand je suis dans la mine, mais la vie, ça me voit. Et puis, on t'y gâté. Na tigate on est tirate. Elles ont sabiso kana blengi mon keto santi ko uta na minzoto wela. Na sala ya minzoto pa ile aksakena. Ute kuna tona sa yuzo na mkosa. Ya oyo, ya lelo. Ya lelo. Tukuyuka sango. Tuyuka ni sango ya lelo mubali ya ye njinjiye. Afimiko zalama yele na la vie ya lelo yo di yuyu para fifiye oh di yuyu para fifiye oh die il n'y a pas de son métier yoka die il n'y a que des tailles jansi mama il est mbuna motema jansi mama tima tompe jansi tima taille jansi elembu wasala shwana yena malembo mba omba o rabiolo binini pona di bala nanga rabiolo binini pona mumbongo nanga rabi unetulanga mukolo Yesu wakozonga na dingi na zanga lola teo mukolo basantu bakumata
soki na ganye mokili oyo Okay. ata nazali kokweyisa bato kasi bati mabonda te nasali mosala ya zero ngai moku na kolo na ikolo ibota mbuma na prefere na bukanga moku na mudidi pasi eleki ngai ya bana kudia ya bana mpe bakelasi ya bana ukiminda kuna yo otiki bana na bakongo nanya kubo francongole yo nde uzali elembo ya unité na bapare ya bato francongole basuda na betu bake basuda ya ngolo bauta kufasa muna inti ya Kongo pipa ya nzambi mutu asalanga na tolingana mama wasi kitoko to mabe mazali sendenge moko C'est pas possible. soki ça. totali ebele na mabala basanga babote oyo batonda bote tomona bakotaki Mario na lembi esiliaka te Zambe. En tout cas, félicitations en fait. Yes. Tant qu'on y a la liste boy, au bangarité par rapport à Babylore, non, c'est ça, Babylore au président l'a dit à Salara. Entre autres, net yo m'a dit bah système que bandé président l'a dit que moi interprète a changé bandembo tout ça tout ça. Au bangarité que wana style âgé mon corps. te na banga po na banga te nga naza mwana naye soki tozani même je mabeza Alors de nos jours, bah, je suis artiste comédien bolingozate, comme ça dans la clash na télé, Hermoko, je sais pas, il y en a une génération, une génération là, ça fait 10 ans la jeune génération minzoto. La génération minzoto. Parce que bagarre, je sais pas, jalousie, na kaleza qui tombe sur mon Takinga par exemple, non, je vais citer Badbassa Bassé Makin Kene par exemple. Naïba comédien. Kene, comédien antenne A. Kene, je sais que Bamouyom Bego, tu vas réunir à la antenne, à la série Moroboye, à la phénomène d'esprit. Au moins, il y a une antenne, à la comédien, puis à la tête, c'est comédien qui. Mais pour moi, il y a qui sortent, il y a le mot peine, il y a la télévision exacte. Mais le comme oh, et à Noïnen. Na combat maman la vie. Na place au Vandara. Pourquoi mon quota? Na moi sortir au centre kala. Donc eza motema mabe na babikota koto bazokendo kota ya mutu. Kota c'est-à-dire quoi? Kasi nengo lo bakenda kosimba ba gris po basa makambo. Bazwaka ba poudre po basa poto balingaka bango ya basi po mibala poto balingaka bango eza sensité. Soki ezali mpona bongo me bamama badi pati babambo bengo banani me baza danger eza kitoko te eza motema mabe ekomi na temps oyo ya makasi surtout na monde ya théâtre balingi te komona moninga aprogresse soki oprogresse bakomi osala lokola baintercale yo basala eloko moko boye po okita eza en sens te. Tu as parlé de poudre et tout. Donc, beaucoup m'appellent à moi méfiance qui n'a tournage boy. Après tournage, il y a gêne boy. Tant qu'on le voit masque non, ou bien moi beauté na poudre moninga et comment moi qui a roba. Nga na kudu na cha poudre. Na mafuta na ngaka ni donka. Voilà roba ngate. Te ko banga kude. Na d'habitude na cha na poudre. Quand on va dans romoni ndeko X na ndeko Y. Classe na télévision, on aura combien de temps à conseiller? Toi, tu analyses na yo fait. Au tali ba oyo ya pembeni ya fingi ya mama, kuna fingi ya papa ya zana ngote. Nga na bon na mona ngo eza ba rankine moso landia ngo bien zaka mona soit mwasi. Mais ba bombe la télévision ba bimise l'homme. Ba bimise l'homme soit mwasi to mutu mo ya boaka ka yepa ko mo boaka to abeteli ekuna abengi mutu ana te yako sona na mutu ana te aza mutu abakisi de yako saka boete aza mutu boy donc izaka babilo mwa bongo ilo to wela izaka mbongo na basi so mo kimtema mabe ko tante ate zaka makama mbongo na basi na mibali na makama basi ko basi nde mibanga lo bele ngapa na za mobali donc ilo kezo buma biso ya ngwana izala ngo ilo te yana ngo ilo te. Voilà, merci beaucoup Moukata. En fait, je voulais aussi que tu nous expliques un peu. Beaucoup de système, il y a trop de bagarres. Surtout, il y a pas bateau, il y a trop fait. Mister Gag. Est-ce que Gag, ils ont fait avancer Moussala et théâtre congolais, cinéma congolais? Ils ont quoi avancer, oui. Ils ont fait Goboma, oui. Moi, bateau nyonso bakomi mutu nyonso comme na liberté ya ko salilo nyonso za na mposa. Bêtise côté makasi na bagaille oui moi mutu il faut le baka bêtise entre temps et l'autre sala to ezaka ndemona ezaka TV to ba TV comme mon ndire internet eza quoi ba antenne ate ba chaîne ba Congo web ba baraka te non
eza ka ndenge te tolanda ba TV na biso ndenge pe na ba poto bazolanda biso ko tango papa na bana bavandi boye olobi elo mo eza bien te omona mabe yango wana donc eza encadré te mabe nango pe eza encadré te bien nango po epesi mutu efungoli mutu tu mutu tu aza na droit ya ko s'exprimer oh yaza nango apesa le meilleur. Est-ce que vous arrivez à peine à gag tam so ke ba pesi bino histoire mo yo tam so gag exemple ngana ba net tout ça na gag de tout un période na comment il s'appelle encore Charlie Nongi vidéo là par exemple je te salue mon thème ya madame gag na ye oye beaucoup tam so mara msusu ninga msa pesi o eza insanité et tout déjà et comment peut qu'on reprocher ndeko aza moko so tuleki na oui c'est comme il a nga makasi ate ya longola fait na moni Adam tabajar moko alingaka trop bêtise bien alingaka ba ba peut faire remarque te na OK est-ce que pas muto a filmer ba omoni koto wana sala effort okata ngona montage wana na bien mona nga etenga ka na ko jaraba tout te wana tira pas lettre est-ce que omoni kwa sana comme koto wana kata no. OK. Vous êtes aujourd'hui exposé na Marambo Belé na par rapport au comportement na binopé ba comédien bazo exposé bazo comment ko publier bango entre autres ba comédien ba clash comme ça la major ne tout monde vient ko fâché Kalombo qui a été arrêté mais totalement différence hein bande comme ça ba quand matam ce que na même si j'ai mis ande ko fâché Kalombo mobilisation ba comédien ça quitté ça par rapport à peut-être yoyeba ki monter na yeba ki hein mais mon implication par rapport à un fiston ça et ça par rapport à un comme ça mais kuna pena apparemment il était un tout petit peu abandonné mais à longue de au moins na yo le bio ça il s'est zaki boye mais akomaki mais il est fâché ça c'est le qui pendant ndenge ya tout ce total par rapport ya ta agité ata na ndinga makamba c'est quoi ça c'est akomaki yango malgré implication na zaki na ouais tolenda mais adindaki mais ko ya fâché implication exacte mais wapi azana e libanda et mona ke zaki makamoko omoni kamso eza solo omona pena batu pe ba te likambu boye mais so likambu eza solo te omona pe ça na ka boye pe elali na. OK. Voilà, merci beaucoup. Tolinga penza ko joyo tant mingi te parce que to comme na tozana moment ya tournage ba inspiration on est on se voit ça biso et utawa. Tangota nzete, tangota mai, tangota mokili. Inspiration nange yaka ataka ni to va no boye. Na cause inspiration ndeti ndeni o bamba inspiration euro kasi yo mto bina nge yaka ndeni yaona ndio yebiso ata na kena douche na cause inspiré ata na okata prince inspiration ya déjà arrivé na tournage on peut selo mo tant selo mo yo mto pesa comme na moment spectacle ni osala yango ba spectacle ke mutu mo ba yibi ever now oui ça abetango déjà ezali ezebele ndeti na te na autant. Aujourd'hui, quand tu regardes la télé, parce que Internet, ma téléphone, quand tu regardes tes œuvres, tu te dis quoi? Reproche nous repose un artiste Moukwata. Reproche nous repose par rapport à ma œuvre à Moukwata. Ah bon, ça moi mouké, donc, lingala, oui, mais à ça les faux à commencer à moi gag mouro ya français et ça a été bien pour nous. Tu es fier de tes œuvres? Oui, nazaka makasi, fier makasi. Lelo mo ana lobina sa musala ya papa na Congo na biso. Nzambe ndaloba yako loba te, yako loba. Nga net ngabo na ndokana na oza jouer. Mais ngamo na ba nga fona betaka bali metal le pe na yokwe. Na mabo. Tu as eu des trophées? Non, 2019, pourquoi tu as un trophée? Même pas. Sélectionné quand même. Pas trophée au what? Pas trophée na biso Congo. O ba pesa ba. Ke ba pesa binyo ba. Ko sa ta yo pe ko sa ko kende na wenza bikeko sombe keko no moko o sali conférence de presse na pesa le ba tu ba bikeko na ngai o nominé pe ve keko yo meilleur artiste yo ve keko meilleur journaliste yo ve keko et wani za bikeko. Ba trophée za ka bien ba seka ba ngoma Afrika ba nini ba FESPAM ba oya Afrique du Sud nini kubakora
ah na biso mais toto mon Nzonzinga wa Dieu ça parmi bateau ba exceller pe na Nzonzing tu n'as pas été sélectionné ne fils na catégorie mo boy songo tu n'as pas été sélectionné mais Dio na ba Dio net mu kwata na ba téléphone na bato na ba na Aïda je pense mu kwata na Aïda mu kwata na Tito mu kwata na bata c'est la meilleure Dio bon et ça gagnons dans le but ça sentiment ya mutu asalisa ngwana za mutu aza nzambe teke asa makambu ndenge zali non aza mutu akosa pere donc asali ba selon ba sentiment na ya pesi ba trophée wana selon ba sentiment na yo quand c'est ça ba banda ko benga ke te nominé pour eza kingandi non voilà un message clé pour un passage dans l'émission na biso lelo poto komi na suka bon passage dans l'émission lelo na moi pena ba liboso toujours rendez-vous na mutu aye avant na 7h du matin en plus et quand lequel oui que tu na yo mono et comme singai panga za ka ponctuel na niveau moko o mete comme na ko déranger na tongo mais na comprendre to comme liboso na félicitations pena donc soko ça musa bongo eza bien so ibino nyoso so ibina ba journaliste nyoso ba za ko ayo eza bien ko ba journaliste musu abengisi yo komi yena comité obani kuna ko lala pongi donc si on a makasi nyoso nzoto félicitations na les grands caméramen combo Gédéon les grands, ils sont Nzambi. Donc, merci vraiment. Vraiment. Tu n'as pas de dédicace, il n'y a pas de hein? Des adios. Moi, plus populaire, Nzambi, peut-être 5. Bibi Chimbondo na Paris, maman la Belbi, il y a un salade, et ça va rien, Mbote. Partout, Moussiang de Toulouse, Paolo Toudilou. Oh, Moukouatozo, bois en gâté, Paolo Toudilou. Les sénateurs, il y a un Moussa Kaluta na Lexington Kentucky. Yanga se na zo ba Lexington Kentucky. Il faut na mun européen. Moussa Kaluta na Lexington Kentucky. Il y a un Crispin Chimungu nani Kisia Swakata na Belgique, Didier Katunda, Caprice Tissa Milambo, l'écrivaine. Yabino Yangwana, Sali Bizoubaï. Vraiment, merci beaucoup. Gédéon, merci. Encore une fois, un artiste Mukwata, te libérer déjà. Voilà, merci à la Ndegonion sur Oyo, pour continuer à prêter attention à la bioénergie plein. Question pour nous, il y a repéré sa binoka information à temps réel. Question pour nous, on a saisi que tout ça, en tout cas, travail avec équilibre. Tu vois, tu as côté moi, côté moi, ce qui m'impressionne, en fait, ce qui m'étonne un tout petit peu, c'est que l'artiste est convenu sur les canapés, on a mis de la caca pour l'humisate. Et ça a raté et comique et bolinisate. Mais avant, ils allaient qui bon côté. Dans la bande de artistes, ce n'est pas pour vous tout les mbéli. La français. C'est pas pour vous tout les mbéli. Ce n'est pas aussi pour nous. Par contre, à rendre mot non. On a besoin de vous. On a besoin de vos savoir-faire. On a besoin de bénéficier de la œuvre talent on zamba fesibino biso bato to zara lango to zara na poto kotala lango parce que ça nous édifie des fois et aussi na bandeko batala rabino surtout au travers diaspora parce que le logo comme produire plus d'inviter la vision il y a relais ça bandeko bazami banda mboka alors lorsque bandeko on va faire ça rabino va dire quand même un commentaire que non changer sikaboy bon mais un tout petit peu changer et ça a bien makasi aujourd'hui et ça qui tout il y a artiste Mukwata je remercie tous mes partenaires efficaces. Ma partenaire est très efficace et compétent. Là, je vois maman surprise, Nanangabe, maman surprise, Nanangabe. Joyeux anniversaire, bébé n'a 18 ans. Tout bien, bébé, pour te voir un problème. N'est-ce pas? Nanangabe, c'est une surprise. Je salue également René Kabassé de BXL, son excellence. Monsieur l'honorable René Kabassé de BXL, bientôt là, anniversaire. Pour préparer comme malé, mais baby, jour, moins quelque chose. Je salue aussi. Tchèque de Luketa, il y a Tamoula Ramon en Europe en mois 3, il y a derrière moi à Moscou, à moi Calmanie, à moi Tchèque de Luketa, il est mystique. N'est-ce pas ma copine privée, ma copine de temps, mon Ningaya génération Nangateo, Malobingana sauté qui généo. Parmi la sauté qui gêne, n'a remis dans copine à Tété Yono. Naye qui tombe ma casse. Tété Yono, j'ai dit, au sentir, hein? Au sentir, Tété Yono. Changement m'a ramené. Tété Yono, je te salue. Encore une fois, à Tchéké, de Luketa et aux grands Saoudiens, avec respect, aux grands Saoudiens. Hein? Le grand Saoudien, il y a la ranée dans 0041, le grand Saoudien Michel Limvo. Encore une fois, le grand Saoudien Michel Limvo. Il n'est pas comme les autres. Non, le bâton, il réalise avec
Hey, grand saoudien. Pour ça, la paix, bon, s'il te plaît. Grand saoudien. Bah, oui, équipe, partenaire, bon, on a c'est bon, quoi. Je vous aime tellement beaucoup. Gardez toujours votre confiance en nous. N'hésitez pas à recommander l'Arabie au prochain invité. S'il faut faire des remarques, portez-les à Polélé. Mamie Kangou dit, mon vieux, scellé ta main pour papa surprise. C'est là où repose le cœur de ma tante Sylvie. Mon vieux, scellé ta main. Encore une fois, bon rétablissement à Alain Délé. Les devoirs nous appellent. Bon rétablissement. Bando Kinde Boti Kanaso numéro. Bando Kibino. On comprend que vous avez étouffé une nouvelle tendance, mais tellement de soldats, de généraux, de colonels, tellement de nouvelles tendances que tout continuer caca, malgré. Donc, on est bientôt là pour regagner le plateau parce que tu nous manques en fait. Nous avons fait ça ma casse encore une fois. Je remercie la grande équipe technique, famille Nabiso Nouvelle Tendance. Là, je vois Batchola, Nabiso Mibale, Gédéon et Jordan Panzo. Pourquoi pas Jack Bauer. Hein? Peso comme Jack Bauer qui n'est pas Jack Bauer pour l'air bassé les merci pour la moussage notre histoire avant les championnats des acteurs. Je vous aime bien, restez toujours connectés sur Nouvelle Tendance. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Oyonga na sana yango salabika moya we Sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps de me ressourcer mon temps. Oh salabika moi Oh papa salabika moi Papa na lola salabika moi Nalembi situation oyonga na sana yango salabika moya we Sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps de me ressourcer mon temps. Oh salabika moi Papa salabika moi Yo lobaki vous me servirez moi l'éternel je vous bénirai. Putuna moi na vula na hiver na été na salela kayo na umeli pe mingi na poste salabika moi Sala bongo azanga lifuta basusu bakotuna ngai wapi kofulukisa moya ngai papozali wapi salabika moi Wow, revois ma situation Papa salabika moi Bato balobi nzambe nanga na lipongi basusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga na yebi olalaka tonimbaka te papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali yo pasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa salabika mwa yaya nasimba lipamboli nanga na tato lelonga na umela na poste yango ezali prophétie certainement ekokokisama na umeli pe mingi na poste salabika moi ekokokisama tango ninyo sembola loboko revois ma situation yaya na ngai salabika moi Daniela consultaki prophétie à Jérémie délai ya délivrance ya bana Israël ekokaki Yahweh
nakotaki mabondeli pendant 21 jours. Dès les premiers jours ya nolaki ye sala bikamwa Wow 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 wow, revois ma situation. Ya ya sala bikamwa Kai pe nakoti mabondeli mingi nakomona elembo te o. Yango ninyo sala bikamwa Yo ponaki Gédéon nakokangola bana Israela. Papa atiaki bilembo pe amonaki loboko na yo. Ngai pe natia bilembo na baveye jeune priere. Papa nakomona eloko te o sala bikamwa Yango ninyo revois ma situation. Ngala lembi situation oyo nga nazana yango sala bikamwa yawe. Sembola loboko na yo na bomoi nanga Yeswe. Tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh sala bikamwa Oh ya ya revois ma situation. Ya ya